Salut à tout le monde, mbote bisika nyonso bozwami, merci et bienvenue une fois de plus na chaîne Nabiso. Nandeko po tomber pour la première fois, en tout cas, comment ko s'abonner ba vidéo Nabiso, au like, au tika commentaire, ça me fera énormément plaisir. Lobito monaki, vidéo et utaki nako surkile, andeko Nabiso Jean Pipipina et monsieur Didas Kinwani, batu ba ebi nako pe sa ba interprétation na ba sens nyonso pour certaines personnes, ndeko Nabiso aza ruiné, aza Sunelo côté Mbongo Sili, ceci, cela. En tout cas, nous avons essayé de vérifier cette information et Oezo Lobamana et Zalango Lokuta, notre frère Jean Pipipina, est simplement malade, Lokolangai Peyo Tokoki Kobela. Alors notre frère est malade. Pour la petite histoire, notre frère il vit au Canada et à Kendaki Kinshasa uniquement pour aller récupérer l'argent auprès de monsieur Ignace Moleka Oyazali, l'un de partenaires nae ya ba affaire ndenge toyebi baza na domaine ya diamant kuna ba Chacho Mbala, ba Didas Kinwani, bango nyonso wana bazalaka na milieu wana. Et notre frère Jean Pipipina akenda Kinshasa pour récupérer son argent parce que Aza malade, il a besoin, il y a greffe, il y a foie et maladie nae ils nécessité beaucoup d'argent et une personne qui lui doit de l'argent, c'est tout à fait normal akende auprès nae pour récupérer son argent. Batunde ba memi yango ba pesi yango ba connotation ya ndenge na ndenge. Notre frère ne pas ruiné. Pour la petite information, notre frère azala ba bien immobilier na Kinshasa, il a une maison à Gombe, il a une maison à Montfleury. Donc ebi ba prix ba immobilier na Kinshasa, ebi déjà combien peut coûter une maison na Gombe. Donc ceux qui déjà teki maison na à Gombe, aza déjà là ba millions de dollars. Donc arrêtez de spéculer, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Ndenge to ebi ndeko na biso ba musicien ba yemba e mosenzi na diamant nyangala kata na dollar. En tout cas ba musicien ba komi pointé du doigt, accusé baza ba reconnaissante ceci cela. Non, ba musicien ba yemba ka mutu soka ye auprès na ye. Cela ne fait pas de cette personne là l'ami de la star. Elinko lobate soki ba yembi yo bokomi ba ninga, elinko lobate soki ba yembi yo bokomi ba ami. Non, oye ba yembi yo futimbongo na ye asali musala na ye ayembi yo kombo yebani business na yo yebani publicité na yo salami. Ça s'arrête là, ça ne fait pas de vous deux amis. Là, on doit être clair. Ce n'est pas parce que Fali ayembi yondo komi ami à Fali, to faire ayembi yondo komi ami à faire et to Kofi ayembi yondo komi ami à Kofi. Non, on doit faire la part de choses. Biso batu to kenda kopri ya bastar pona ba promotion na biso personnel ou ba promotion ya business na biso et musicien soko yo futi mbongo na ye akobwaka yo libanga pour preuve na album babwaka de milliers de personnes. Donc sans même connaître tous ces personnes-là. Donc, bon, des douaniers, bah, qu'on a besoin de musiciens à faire. Oyo, notre frère Jean Pipipina a besoin de nos prières pour Aza malade. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et à la prochaine. Bye.